atola muki na tongo kapinga yogu osimba katalatala te poteno kopela mwinda na ezaleli lolenga ya mama na Kristu bibie. Super weekend ba dédicace na ba chanson ya kitoko. Super weekend ba mingongo ya ba musicien ba yembaka. Super weekend Olanda Kabibi. Super weekend Bibi Kapinga mwana na bino. Oh moi je veux Elo kwa magie Loketu bende Iya Gabin. Oh bon anniversaire Balola yes balola. Bibi Kapinga oh Kapinga wanyi Mbuzinga mongweleki yo yokola mukabanda tongo ebembeno nani akolela yo bango na mpasi nakolisaki bango na mpasi lebotolinga mama na bango bango na ebingisi na voix d'Isaïe otala esika nini obebisi mboka te. Vraiment les amis des Super Weekend et question mark na mi vraiment dans un question mark na mutu nanga moi na présenté bango kutezate mais na préféré na présenter le rebelle Jonas, les grands rebelles. Ouais mais bon, parce que Guy Moller boyebié Moussampayo boyebié bambia et pardon Sampayo Anthony Sampayo Simon Kimbangu comme on vient botola wana na ngabengwa mutu wa zamani Kamortero karaye mutu wa zamani vraiment na sepeli comme on a vu dans le plateau ya Super Weekend on a rappelé que Jonas Aza de l'autre côté de Brazzaville P karaté Nakoma King Sampaio obligé et c'est normal na habité nini avis ya batu mususu mais pas nanga c'est normal et ça vraiment très obligé pas si otozanango to utina bino na aéroport et na habité ceux qui musampa umtoro et na habité ceux qui sampa umtoro banda Antonio na habité ceux umtoro banda Guy Moller ou Jonas Anthony Sampaio yo bandi par rapport à Negeto Utina aéroport ben impression na yo par rapport à la population au moni ndenge ba se mobiliser ba ye moni ndenge za rapport à ba wa ki azakolo bagara ya mokolo aleki bango ngale ba ye aleki bango solo mais le bien la confirmer parce que niveau ya niveau ya population na moni nga de pour la facette dina ce qui na matanga na bandar toina butu wana na Guy Moller donc wana tout le monde na ba 2h30 à 2h30 ouais na ke palais 4h30 dans la monki na démarrer mon lolo ti aéroport donc na zone palais na zara bo na ke zo basta na beach pas à permettre na za idéologie na za Victoria ya ngamba kwanza ningeza pas à Victoria ngamba kwanza pire petit et voilà za ba massa oyo ke tant ki ngazo ke ne plaza ata mona carne aí azala na ye ngazo ke na restaurant donc pire petit et voilà mala cause ningi biso tozali na ba 4 raf mais Jonas ngana olinga ole loba c'est mieux que osala moi lo moka ya vieux ata so oyema na hotel roi ba ange toi na matanga to oyema parce extrait kaka biso toza bana na ye okola na libota ningi toujours ba roi ki ba prince so baze belé il faut royaume voter monter comme roi okola Tony on dirait déjà ça prédit azala roi mais biso toza na biso to ba prince Iye nasala nini Iye natuna nani papa Iye Monique a plan on et pas nga ezala penda prière so penza nazo banda production na ngai scénique
eza biloko na code saka na kati ya makambo na ngai mpo yango lero tobetaka yango mpenza spirituellement on dirait eloko moko bekota na kati na biso wana mpenza père akei ndenge kaka tokuti babraza toyi awa c'est vraiment un père pour moi quoi douleur oyo naza nango eza pareil na bandeko na nga je crois que ça peut pareil na famille biologique na ye c'est pour ça que totraversé tokomi awa il faut tout accompagner vieux na dernière demeure na ye après tozonga mais c'est que vrai c'est que on a yebi que vieux a entraîné courant moko aboti ban ebele et que le courant de Leison va toujours demeurer. Merci beaucoup. Et mes questions, on a tout na Guy Moller, Afinayo par rapport il y a orchestre au Etika Liwezakinda Kunabino Gozalaki. Est-ce que au Kolinga lobby au Monango et Kelly sous Musika collé quand même na absence à vieux to ponetambola bien Bokolinga peut-être Bino Bozonga li sous nakati ya ndako pona bokamba ou carrément nzamba sala grâce que moto morabi ma leader pe. Une bonne question, mais vision est king et sa vision a bisoté. Vous comprenez, maman? Bah, tout faut bâtir, bah, fond la maturité en azoloba. Vision est king et sa vision a bisoté. Nzamba salara mutu na époque na yenga salara ba Bram akidisipe king na Congo, abimisi artiste et musicien, tala école à salaki. Vous comprenez? Vision na yé sa vision. Donc loba bisonde ba kitani na yé, to zali to sala honneur na yé. Mutatika liko o pona azalaga forme le king a rozalati. Je comprends. A rozalati. Yoka a rozalati mais bisonde photo salonneur na ye ezalenti luambo makia ditango akenda ki akufi. Oki jaze kufa ki bana oki tikali lelo ba lutumba venanga lutumba zali ba vendo mbebelelo ba bazali susute mais ba salaki déjà mutu na mutu a se démarquer ki. Donc il y a un abysse que photo ça là fort individuel bisopé n'est tozali pour c'est encore en coulisses. Non c'est pas encore en coulisses parce que moi déjà na auto album na ngal bossé main à Paris mot de passe il y a même balé nazo sala na zaki en tournée na Uganda et Papito Lukaya na auto beta na Colosie na Saint-Valentin mais na kati tournée na avion rapidement lundi matin tant na yo qui vient na kinga za susté. Ozomon eza normal mais ba mususu ba yete na epete pona juger bango. Non parce que omoni king nenga zawana ba fanatique azana ba fanatique ebele. Vous comprenez? Ngata musu na rolo bata ngape ntem na piaki bien nga les retour mais zaka mutu mo galinga gabi Guy Moller ozo kende king. Voilà ozomona hein donc soko zana volonté wana oya donc bisonde photo se démarquer sikoyo. Photo prouver ba couro bisoto il y a professeur des élèves té Guy Moller non zonga na yo mais les amis de Super Weekend ndenge na bisabino ke na koti ke labino vraiment tambolanda ba image vraiment autozo ki musala to mi pesa ki vraiment musala on a po na ko sala bino plaisir bino bato nyonso bozo ki peut-être makasité ya koya na isika o bisoto zala ki na corps ya Kinkester Emenea na natika bino botala ndenge nini to komaki na niveau ya Palais du Peuple et ndenge nini ba installa ki corps. Et tout à l'heure, pour nous continuer émission Super Weekend. Ensemble, on va inviter Nanga. Suivant. Général. Tala. Dengan no beta makasi. Vite c'est l'équilibre, ça se gère le matin que ba jalouna panzi. Tu veux ton cracher de gros, au gangsta, wapi panzi. Depuis que je suis couronné, les guitares n'a pas mon général la panzi. Fuck que vos vedettes qui sait même pas s'exprimer. Je prie du poids du niveau, vos playlists est supprimé. Ben mais c'est pour de vraiment un qui le vrai suprématie. Connexion qui ne pas n'appuie et ça t'a n'engue n'attendit. Je pas le temps de répondre à vos putains de clash. Allo, Xo, envoie-moi que des cash. Depuis que je suis couronné, Bango Toubakimi. Où sont passés faux rappeurs qui parlent trop Nakini. Trop parler ça peut tuer. Les lobos sous qui j'ai RLMDG. Général Madoc. Yakuza. Général Madoc. Yakuza, Général Madoc. Yakuza, Général Madoc. Yakuza, Général Madoc. Yakuza, Général Madoc. Nana Chaki Dembe, Apusana Atala. Nana Chaki Dembe, Apusana Habeta. Tout valide, Beme, Soko, Boy, Wana Likunya. Je parle pas trop, je suis au calme. Bele Yakimia. Sans mon appel, c'est les qui est balé. Bango Touba.
Je fais pas de bombe de nerfs, de bombe de texte, de monde arrêt, Kams. Depuis que je suis ici, bango tout bakoma koki ma mais c'est bon leader. Révélation de l'année, Nakatsa Kinazan dévalidé. Poussana yaka kotala, Kembe na yope sila et sila. Poussana yaka komona, ambassadeur, mais c'est bon. Depuis que je suis couronné, bango tout bakimi. Où sont passés faux rappeurs qui parlent trop nakini. Trop parler ça peut tuer. Les lobos sous cliché, RLMDG. Général Madoc, Yakuza, Yakuza, Yakuza. 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 Général Madoc. Hey yo sale bâtard enfoiré, qu'est-ce que t'as cru? Que j'ai encore rappé? Ah non 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 non. En fait que j'ai tout dit, hein? J'ai tout dit. Ben mais c'est bon vraiment la kin. Pré-bang 9000 gang. Yeah. Yakuza Yakuza. Yeah. Ben mais c'est bon. Canon musique. Prêt. E2S. WNH. Eh oui. Bon, moni ndenge corps ya King Kester mené à Kwango Lozon c'est bah exposé qu'on a parlé du peuple et comprenez vraiment ils ont ça la passi peut-être moi ton anglais échangé et n'habité ni na loba. Messieurs mon mari, bienvenue Ngoyo Yaseolo Basumba, présente aussi ses condoléances. Na famille ya Mobiala, vraiment et n'habité ni na obakisa là-dessus. To comme presque na souka sans pas yo n'habité ni nyoko bakisa. Et ça lié sengondo gomoni bande coupé à Brazzaville bakat ici n'a pas si oy comédie biso. Non, c'est un plaisir parce que on reconnaît les bons amis par le malheur. Dans le malheur. Vous comprenez? Donc, on va avoir un plaisir. On a merci au gouvernement. On a organisé un obsèque. Il y a un grand prêtre qui va à la cause. On a trempé à Kombonahe. On a Senga. Il y a un Sani Bongo. Merci au gouverneur André Gimbuta. Merci beaucoup. C'est rare que la famille n'a sur les musiciens, la famille biologique qui a venu en Komambo, tous en courage, ils en Nzambe, Jonas. Ouais, mais moi, je remercie d'abord le fait que nous sommes commis, merci beaucoup. Donc, ce qui est vrai, c'est que la grande famille de Brazzaville, partie à Kester, Israël à Brazza, va partager un peu de douleur en haut ensemble. Donc on a fait une grande délégation au Toyi Awa, bata forme, au Yemora la idéologie à Mambabilele, Bayépé, on a au lac Zapenda que non, Brazzaville, et de cœur avec la femme. De cœur avec Bakote Belé. Et puis ce qui est vrai, c'est qu'au niveau de Brazza, tous à la peine à bateau. Oyo baninga ki Kester mingi ba autorité lokola ba gingoya ba les cerveaux bleus aller à Kuala tout ça ba to on a pu ba encourager Willy et Toka et Guy Moller avant d'appeler sa parole les amis de Super Weekend ceux qui bomoni to la qui vraiment bâtiche au union to la ti ya King Kester Emenea c'est grâce vraiment ya moi la mobali oyo atika ki nyonso banek ko sala na niveau ya Angola aye awa pona compatir na famille Kester Emenea Mobiala comme on a égré fouti la lié bozo l'ambois et si la rami yoyote n'enge batunia so benga kae menga na bengié grévi fouti la lié bo homme responsable suivant. Eza pour na liwate mais nabandaka ko assister depuis la maladie. Continue bambongo na poto po abika. Mais eza mokana nzambe. Eza mokana nzambe juillet. Eza nzela biso nyonso. C'est normal. Comme na assistaka na maladie,
yango mpe naye koasiste ye na kufa nazalaka na ye bien makasi abana bapesanga conseil ya makasi mais eza problème te toyeni mpo tokunda ye ndenge gouvernement esali tosepeli yango biso mpe toye mpo tokunda ye donc yango wana kaka nazalaki nango mpo ya koloba tout comme nde na ndolo ba-t-shirt oyo eyaki délégation mobimba ya na part ya colonel na niveau ndenge wana souvenir malamu na wana toujours kaka mpo mboka ekende liboso il faut koaide baartiste bon babeta su na poto te carrément il faut koaide bango pour nous-mêmes de Congolais nous sommes capables ya kobesa baartiste partout même Europe te donc eza kaka bazala na souvenir toujours à poto donc nous sommes là pour nous aider tous les artistes même les musiciens le théâtre, voir même les journalistes s'il y a un problème, tu aideras toujours. Nous avons un souvenir de Moko, comme on a liebo, yem tapé sangango. Donc yemoko abiga que obimana makadam, comme on a liebo, donc le Goana et PCM. Voilà, souvenir, il y a liebo. King Kester est mené à Moutapesa et Kombo. Vraiment, Azala qui n'a vu, assista qui peut vivre, dans un moment, il y a pas si, n'est toujours Ezalaka. Mais sinon, le boko est pessi na gauche, droite et batté, pessi na droite, pe gauche et batté, moins tôt et bandé, ni bandé qui s'est passé entre un vieux exact, mais vous qui va témoignage. Et à Tchaki 15 bus pour la population et qui est à l'aéroport, vraiment, qui n'a qui peut bazongaki. Et ça, dit bien merci, pe na gouverneur, il y a ville, il y a Kinshasa, il y a André Kimbuta, Yango, vraiment, merci beaucoup pour notre effort, au sali, tout mon organisation, ma campagne sur l'équipe vraiment bien, pe famille mobimba, tout mon désordre, même population vraiment. Respect à ces pays. Guy Moller, tu as commis vraiment na souka émission Super Weekend, mais habité ni New York Kobakisa. Oui, bien mais si babenganga banosanga keno kinga daina wanda ondimate. Nanda mo noka ba théâtre ndi banda sala qu'est-ce la kufi? Oh eleki. Qu'est-ce la kufi siko? Oui, bien on a eu pina Nathalie Cercueil, na simbi Cercueil na comprendre que non vit pina dai mais naka na mwa dutu muke parce que na bafungo linga bena Cercueil natala keso ya mzana kati. Vous comprenez? Donc c'est choquant mais bon le go ezanzila na biso nyoso nzambe mo kayebi pourquoi bengi tant oyo. Toza wana tozozonga wana tozala butu mobimba wana tozosepelisa batu o nyoso ba ozana besoin to betela bango banzema kinkese le meneya. Donc j'espère na kina tozaka biso 3 ngai Sampayo na Eric Masudi. Bamasa nyoso to sala ki longue histoire na mboka nyoso baza à l'étranger mais to biso 3 donc to vouloir bango pété non to dire non baza monika ndenge zalaka donc toza na pourquoi to sepelisa bango ti tongo et puis lobine rozala Rachidi Kupa pazo partager ma na biso poza Rachidi Kupa ya kokompa tapé donc bat nyoso balinga remene ya baleka ebele na paille pepelo na soir le to bana lelo to beti soir ti lobi sous avant to tombola à 18h ouais avant to tombola corps na lobi sous to beta sous moi wana ti biso moto tomboli corps na to tchanga na mapeka ba musicien oyo bazala na ye to tomboli corps oyo pa ozala na biso longo to tomboli corps ti to memi yango na ambulance et puis ekei quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nabino ndenge boyaki na Super Weekend lelo kolekata ko compatir ensemble pe na ba téléspectateurs oyo ba zolanda biso et ça livre vraiment bien. Na pesi bino merci. Merci. Sinon na tiki balanda pe ba artiste musicien o balé ki na bino ba tikali vraiment kolela na bango elelisa kinga tolanda. Pusana yaka kotala kembe na yo pesi la esila pusana yaka komona ambassadeur bemeze bona. Depuis que je suis couronné bango tout bakimi où sont passés faux rappeurs qui parlent trop nakini. Trop parler ça peut tuer les lobos sous qui j'ai RLMDG Général Madoc Yakuza 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 Général Madoc. Hey yo sale bâtard enfoiré, qu'est-ce que t'as cru? Que j'ai encore rappé? Ah non. En fait que j'ai tout dit. Hein? J'ai tout dit. BMS c'est bon, fais-moi la kin. Pré-bang 9000 gang. Yeah. Yakuza
les ébrouilles. Cano Musique, prêt. E2S. WNH. Merci, voilà les amis de Super Weekend. Bolandi donc by Fort Nyos Oyo, Djibril Kabwe, Asalaki à travers Caméra Wana, Asakani Nango vraiment depuis aéroport Palais du Peuple Bolandi. Et merci beaucoup na Patrick Luchaka, merci na Jean-Paul Chimanga, Bangonyo Sobazaki on a travaillé na Bisso et puis Sarah Boulembi, la nièce directe de Jules Boulembi, yé Pazala qui on a une assistance il y a Super Weekend. Merci na Thomas Mwanzari Dinguya. Et voilà les amis de Super Weekend, sous rendez-vous Mokoloya Weekend au Ekolanda samedi et toujours à la même heure sur la même chaîne Kin 24. Merci beaucoup na directeur PA programme Taki Kalombo na quelques minutes à accorder Kibiso. Merci vraiment mon chef, ça me va droit au cœur. À la prochaine. Bisous, bye. Je suis Bibi Kapinga, la bellissima de la presse congolaise. Retrouvez-moi dans Super Weekend chaque samedi à 15h sur Kin 24 et en rediffusion chaque jeudi à 13h. Super Weekend, une émission à votre juste valeur, une ambiance à vous bouffer les sous. Comme si vous y étiez fidèle téléspectateur de l'émission Super Weekend. À suivre, on ne donne que ces codes. Général, 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 général. Dance, tala, tala. Dengue no beta makasi. Vite c'est l'équilibre, ça se gira le matin.